na balandi nyonso ya Kesekele Joyce TV Nzambe apambola bino bisika bozali. Merci na babone na biso, merci na bato o bazo aimer ba video, bazo ucha ba commentaire. Nzambe apambola bino bisika bozali. Donc nazana bate belo bokomeli ngai bolobi nazo lamba te mikolo bolimbisa penza. Donc moi santé tungisa makime na ngolo Nzambe to telemi lisusu to ye lisusu liboso na bino. Lelo na ye kolakisa bino ndenge nini tokoki kolamba ngai ngai. Donc na lakisa bino bandenge ebele ya kolamba bangai ngai mpona bato batala te bokoki kokene na ba video na chaîne bokomona ndenge nini tolamba bangai ngai mususu. Mais lelo tokolakisa bino ndenge mususu ya kolamba ngai ngai. Pe na kosenga na yo soki nano s'abonner te na chaîne na biso, tokosenga yo o s'abonner penza o s'abonner. Nzambe ya kozanga te kopambola yo. Donc ngai na biso yango yo eza glace to bimisi yango na congélateur eza glace. Tokotika ngo libanda ata po na 2 heures du temps et si la glace ponga normalement na linga ko lamba te biloko soki eza glace. Donc na lamba ngo te ezala pe mabe ko lamba biloko o eza glace o bimisi yango mbala moko lambi. Donc tokotika ngo boye glace nyose si la nde tokoya kolamba ngai na biso. Ngai na biso tokisa yango na mai ya bicarbonate na kolakisa bino ndenge ni tokosala ngo. Bolanda biso nyonso tolanda ndenge ni tokolamba ngai na biso. Nzambe apambola bino bisika bozali. Ngai na biso yango yo glace sili. Donc natikaki yango 2 heures du temps te. Nabimaki na nga na yeka siko yo kala mingi te. Toza déjà 21h. Donc eumeli siko na uto sokolango na ozwa siko ngai na nga na ochango na nzungu. Tellement nabaki na kocha na kotokisa ngo na bicarbonate. Na kocha ngo na nzungu na chemwa mai wana soki etoki na bimisi mai wana ya ngai na bombi yango pona kozana besoin mai wana ya ngai. Après siko na ocha su mai mususu na bicarbonate pour na toxila ngai na biso. Na nzungu tochango mai ya moto. Siko na kochango na nzungu na moto etokaka po ebimisa mwa mai wana ya ngai. Pona osalela mai wana. Donc na chipe mai ebele te mukie kaka pona na bezo kaka ebimisa ngai wana kwa mfana longa mai wana pona cha mai mususu oyo na kotoxela ngai na biso na bicarbonate. Donc nde na lobaki ngai ya lelo tokolamba ngo différent e kozala ndenge moko na bangai o na lakisa bino te. Donc o eza na ndenge mususu na lamela ngai na ngai pona lamba ngo na bandenge ebele na biso yango oyo esali 5 minutes na moto. Bomoni déjà ebimisi mai ya ngai. Donc no longa mai wana pona kozala na posa nango na banoko lamba biloko na olambela mai wana ya ngai. Tolongola mai na biso tochango na sani mususu na biso ya ngai yango tolongoli yango na lobaka so ngolamba nde na lambi boye fo sokola ngai na yo bien avant tokisa ngo po mai oyo kosalela ngo olambela ngo. Donc soko osokola ngai na yo tokisa ngo ka bongo. Donc kozala mabele ba biloko ebele fo kosokola ngai na yo apo tokisi yango moi 5 à 10 minutes kaka po obimisa ngai wana ya kati ya ngai na yo po soko lingi ngai no eyoka na penza ezala ngai. Donc fo salela mai o tokiseli sikonde tozokene kocha mai mususu na kati ya ngai na biso tocha bicarbonate na biso na kati. Lelo na salela bicarbonate oyo ona salela wana ezate. Donc o peza ka bicarbonate okoki kosalela baking powder eza na moka ndenge moko yango nde tokosalela lelo. Na kozwa siko bicarbonate na nga na ocha na kati ya ngai na ngai na ocha ngo pena mo ebele po naza na besoin ngai na nga pena elemba yango oyo siko na kocha mai ya moto. Donc na eta no na lambela toujours mai ya moto po ewumisa biloko te. Na fongoli resho na nga pena ko balusa ngai na ngai. On a tiki yango na moto ata po na 15 minutes. Ngai penza elemba na osimi yango penza na maboko elembi penza makasi. Wana nde toko lamba yango totala ndenge tolamba totiki nzungu na biso na moto. Tokozipa nzungu na biso te po soko zipi yango donc ekobebisa na resho na place na mabele donc nyonso. Totiki nzungu na biso boye po toche bicarbonate bino mo boye binde bicarbonate tokaka. Donc natiki nzungu boye na kozipa te na ozapeka na cuisine pona tala nzungu na nga bolimbisa pena za bilo musu na osala
na okalingela papa Thompson donc ya biso bokoyo kama makili la Thompson na zo kalingela Thompson to tiki ngai na biso boye pona 15 minutes nde tokoya ko checker yango donc 10 à 15 minutes ngai na biso deje lemi makasi esali 10 minutes na moto na kolongola ngo siko na moto na sokola ngo na opasa ngo na mai ya malili na mai ya malili na longola solo nyonso ya bicarbonate donc faut sokola ngo pena bien solo nyonso pena bicarbonate longwa na ekipe oyo kozoyoka su bicarbonate te. Awa toza na ba épices na biso tokotia na kati ya ngai na biso. Toza awa na poivron na biso, toza na matungulu, toza na ndembi za muke mais soza na ndembi okotia ndembi nga naza na ngoka yango wana. Toza na muscade, toza na ail, pe toza na aubergine na biso na kati. Awa toza na kip magie na biso, pe toza na feuille na biso. Donc biloko na biso tosito sokola ki tokati yango. Bolimbisa pena na wakata video muke po eza toza 21h30 donc nga na lamba na butu po na sala butu mukola na so na uti musala na lembaka na koka lamba na moite yango na lamba na butu comme ça ezala bien po nga. Awa toza na tomate na biso tokosalela chopped tomatoes donc yango nde tokosalela siko tokokende kotia mafuta na biso tokosalela pe mafuta ya huile siko tokotia mafuta na biso na nzungu po tokalinga biloko na biso. Kalinga ngo boye ata pona 5 minutes po biloko nango ebela. Après nde tokotia ngai na biso deja tosokoli yango tolongoli mai wana ya bicarbonate nde na epe bino tosokoli yango na mai ya moto. Après na suka nasokoli yango na mai ya malili. Après na suka nasokoli yango na mai ya moto sisi bicarbonate nyonso tu na kati donc eza esi na sola bicarbonate te on a baki eza bandenge ebele ya kolamba ngai donc nga o modèle mosusu nalambelaka ngai nanga ndenge mosusu nalambelaka ngai mais kolamba bangai eza ebele bandenge ebele ka ndenge nalakisa bino mosusu na bavideo oyo eleka soki oyebi ndenge kolamba lisusu ngai na ndenge mosusu te otali video video na biso misusu eza na kati ya chaîne omona ndenge ni tolambela na ngai misusu wana mbala nsima lisusu tokoya lisusu na ndenge mosusu ya kolakisa bino lisusu ndenge ya kosala ngai na ndenge mosusu. Donc tokotika biloko na biso tozobalisa bosi babiloko na biso kongo esala elemba apane tosala ngai na biso na kati na biso deja komolemba. Sikoyo na kotia tomate na nga na kati donc na kotia pe ebele te katikati. Tokalinga yango na tomate na biso. Tokalinga yango suboya ata mpona 5 minutes wana nde tokoya kotia lisusu ngai na biso na kati ya sauce na biso yango esi elembi. Siko totia ngai na biso na kati ya sauce ngai na biso yango oyo tosokoli yango tobimisa yango na kati ya sauce na biso.
tokobalusa ngai na biso esangana na sauce. Nakobalusa yango ata mpona 5 minutes mpona otya mwa mai moke kaka. So oza na mbisi ya kokauka, lambela mbisi na yo ya kokauka. Donc tya mbisi na kati. Biso awa mbisi mobulu, mbisi eza te na minute oyo. Donc choix eza te. Donc tozolamba ngo boye. Totye mbisi te na kati. Nanga na Thomson, mais namona bato mosusu baotya Thomson na kati ezalaka mpena bien te. Bien tolamba ngo ya pamba boye ke otya Thomson. Donc olambi ngo ya pamba boye, oleli yango mosusu na pembeni, mwa ntaba, mwa makayabu, esalaka mpe mwa bien. Donc ngai nange eza deja ya kolemba yango nayebisa bino. Oyo eza ngai o batokisa na bicarbonate elembi penza. Donc oza kuna besoin ya temps ebele, ya kozwa temps ebele na moto te. Otyaka mwa mai moke kaka, otiki yango etoki ata mpona 10 minutes après beli na. Donc eza ngai oyo so elembi deja. Oko bangai oyo baza kotuta batuteli yo na liboka. Donc oyo sikoyo totokisa yango na bicarbonate. Tokotika yango boye mpona 5 minutes apona bakisa mwa mai moke. Ngai yango oyo esi elembi, sikoyo naotya yango mai. Nakosalela mai na ngai oyo ya ngai oyo tolongolaki wana, oyo totokiselaki tolongolaki yango nde tokosalela. Totya mai mosusu te mpo ngai na biso eyokana mpenza ngai nango. Totya mwa mai na biso oyo. Tokotika yango na moto ata mpona 10 minutes. Tokoya sikoyo kotala yango, tolanda na bino elongo. Nzambe apambola bino. Tokomi na biso na suka. Merci na balandi nyonso. Nzambe apambola bino. Bino baonani bosabone te, bosabone mpo bozangaka bavideo te soki toposte video ya sika. Donc mwana lakisa bino nde tolia yango te po elambami lelo me kolia malobi. Ngai na biso yango oyo tolia yango na mpiodi. Nayebi te so babenga yango mpiodi po eza mpiodi po mbali nanga lobi abaki mpiodi. Donc yango oyo abe komo nango mpiodi. Donc naza show, am show eza mpiodi yango oyo. O tokolela lobi, tokolela ngai na biso. Merci na bino nyonso tu. Nzambe apambola bino, tomonani na mbala ya sima. Bye bye.